Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour la famille, bonsoir. Wana bambote topesaka avant kobanda émission na biso. Avant kobanda émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te za kaka ngolu ya nzambe tomoni susu mukolo alelo. J'espère bozomona miniature wana très bien. Ba vrai na ngai, ba abonné na ngai, boza wapi, bokota baba kuka sila bisalu, baba kuk bande kwa cuisine Yannick TV, bokota oye. Émission ni na memeli bino na mpoko na lelo na moi na lelo, ça dépend ba air, ça dépend ba pays, bisika nyonso tu bozwami. Tellement émission na biso eza ya super bien cuisine Yannick TV afongoli ba caméra nazo sala ngo nesengwa makasi bande kuna ngai. J'espère bomoni miniature wana eza batu ya groupe ya Simba. Eza Simba lelo toke na batu ya théâtre kaka ya Simba lelo tozoloba pona bana ya Pape Lombe ayaya. Papa eza kaka papa biologique te tomoni Pape Lombe aza papa oyo a formé lelo la bisalu Bekam, papa oyo a formé Ixil Pechanga, papa oyo azo formé bana tellement baze belé lelo tokolobela kaka 3 personnes au papa Elombe alobi ayaya. Cuisine Yannick TV na bino azalaka banki te. Cuisine Yannick TV na bino alobaka. Ba vrai ba abonné na bokota bolanda émission très bien na bokebi nyonso partout bokozali. Au coach j'aime, au coach au commenter, au landa émission, au partager pe vidéo et que ça la bien. Pape Lombe lelo aye, lelo Pape Lombe azoloba toujours pona bana na ye tellement papa azana bana belé. Tout le monde a ba famille, papa okoza na bana 5, papa okoza na bana 10 mais azana bana moko a pointaka. Azana bana ne moko a pointaka bande kuna ngai. Pape Lombe lobi tellement na groupe Simba nazana bana ya bana belé. Mais lelo o Pape Lombe azolobela kaka bana na misato bozo mona. Azolobela sila bisal Bekam Pomba Sen. Azolobela Ixil Pechanga Mobutu ayaya. Azolobela belle vie la patrona. Bomoni bango très bien na kacha miniature wana. Pape Lombe lobi azane sengo. Pape Lombe lobi atondi na esengo bande konanga esengo Pape Lombe eza nini na sia moi oyo komona Pape Lombe nzamba zo ba télé jour noir baksa un plus Pape Lombe azokola mais abimisi bana tellement ebele na kati ya bana wana ba talent eza bande konanga mutu na mutu azalaka na talent na ye mutu na mutu azana grâce na ye mutu na mutu azana rôle na o ajuaka bande konanga Pape Lombe atondi lelo na esengo kotala bana oya boti na communauté na biso congolaise kotala ndenge lelo bazo sala musala na bango Pape Lombe alobi oya lingaka yango azomona oya lukaki yango ezofuta ye kotala ba joueur ya groupe Simba aya ya boyebi ke Simba ekipa makasi ya bande konanga Simba ekipa makasi na kati ya groupe ya Simba wana bino boko bozomona ba terre bino moko bozomona ba actrice o bazo pesa makambo zwi makambo eke ezongi ayaya kotala na kati ya groupe Simba kotala lelo Mobutu Ixil Pechanga na kati ya Nigeria na Lagos ezo sala Pape Lombe fier ezo sala Pape Lombe elengi bande kona ngai Pape Lombe lobi ebonga kaboye oloni ekoli okomi kobuka parce que biso toza ba mama tobotaka bana suya mama nyonso azalaka na besoin mwana ne atanga
akola lobi pa koma muntu ere na kolemba mwana na pe asalisa nga ezalaka nde bongo même biso na ba famille ezalaka bongo na batu pe ya théâtre bato maboke na biso ezalaka pe bongo oyo zana ngo partager ngo pa bana o former bana na yo lelo bazo psala musala na bango kitoko ezo monana ezo sala Papa Elombe elengi bandero na ngai parce que bato théâtre baza ebele na bato théâtre na biso baza ebele faut siko obima faut zala vraiment mutu makambo faut zala vraiment mutu makambo bandeko na nga parce que bato théâtre baza ebele misuku to ebi bango na mute bazo bimaka chaque jour baza vraiment ebele ya basi ya mibali bazo bimaka ba star na biso mais kotala o ezo sonner o ezo ganga na sa moyo yo ezande ici pechanga ezande si la bisa Beckham eza belle vie quand la patrona bande konanga ezo sala Papa Elombe bien parce que Papa Elombe aza papa akoki kokabola bana te Papa Elombe asangisaka bana na ye alobi si la bisalu alobi belle vie quand il pechanga baza ba sœur baza famille bandeko nanga baza famille bala mama baza famille botala papa na bango ye moko ndenga ko témoigner parce que bojo pe ezabino moko boko yoka Papa Elombe ndenge azoloba bandeko nanga tellement Papa Elombe azoloba bolamu mpona bana cuisine ya niki tiva lobi na memeli ba oyangai na memeli ba oyanga botala sila bisalu ndenge azozwa ba trophée botala sila bisalu bisika azokende bisika sila bisalu azomata escalier par escalier bandeko nanga eza facile te eza ka ngolu ya nzambe kota la grandeur ya sila bisalu kota la Beckham eza ka ngolu ya nzambe kota la lisusu ici pechanga alongwe na kati ya kuna RDC na minute aza na kati ya Nigeria ake tournage bandeko nanga ake ko tourner na ba fille ya Nigeria ba enedo aza kuna na ba gomer eza esengo bandeko nanga parce que na vie to lingaka pe to suka kana kinité faut bo évoluer faut bo mata bo kenda partout même les gosses même Afrique eza kaka bien mais faut beaucoup matina ba niveau à Europe faut beaucoup matina ba niveau na ba États-Unis na ba Canada faut beaucoup matisa vraiment niveau ya valeur ya bato théâtre bino moko bo moni théâtre na biso ezala ki suna valeur te bandeko nanga ezala ki suna valeur te mais ko mona na ngonga oyo ko mona na ba 2000 to monika ba 2016 to ko mona maman Olive ndenge azo soutenir bango ko mona mama Denise ndenge azo soutenir bango théâtre comme une valeur bongo bana mama théâtre comme une valeur bandeko na ngai tellement théâtre na biso ekoche lengi tellement théâtre na biso bakomi kopesa bango valeur to mona kana libanda mboka bato ba sekisaka bato ba jouaka en tout cas baza bato ba félicitaka bango bandeko na ngai ba félicitaka bango bandeko nanga parce que banda tongo koza lo vandi o sali na musala to sekite mais ka kotali théâtre mo boyo seki ko sekana pesa la bien bana mama eza pe très important pour na santé en tout cas bazo pesa biso ba conseil bazo pesa biso vraiment ba conseil ba makambo ebele bazo lakisa biso o sala libana mboka o tika kinikala mais ozo tala ba théâtre ya kune o mona sou ba image ya mboka ezo sala bien bana mama faut soutenir ba star na biso faut soutenir ba théâtre na biso de pro de loin et ça la bien bana mama bongo nde to lingaka bongo te ba vrai nanga bongo te ba bonné nanga boko ta bo manifester na ba j'aime Papa Elombe alobi azafie azoko sepela makasi na sa moyo parce que Papa Elombe nzamba zo bomba et jour et nuit oya lona ki akomi kobuka avant di kuna tali avant ni ka boyo ki sila kuna virela kiye ake boya tala ke belvi kandi a virela kiye ake de kuna ici pechanga a virela ke bandero mama esala ke sengote esala ke sengo ezalo kwa na bochi bana ngana vena ngabe mwana nga kuna tindelinga kuna tindelinga eza sengote eza esengo
toloba be toloba te tokoloba cuisine ya Niki TV na bino aloba ka bomba ka ne te ba vrai na nga tellement esengo etondi nga na mutema na osala émission ne esengo nga na bi papa zala ka boye papa zo bwa ke la bana ne ba bénédiction papa lombe azo prier butu mo papa lombe azo pambola sila bisalo azo loba ba lamu ya sila azo mi mona ye moko alobi non bana basi oyo boza basi me boza lokola mibali parce que bozo travailler dur ko travailler bo eza facile te bande konanga ko sala ba tournage ba kenda ko sala eza facile te bande konanga ba titre o ba komaka eza facile te botala papa lombe ndenge azo témoigner bolamu ya bana na ye azana bana ya basi azana bana pe ya mibali mena ngambu ya bana basi mukilezo ganga bandeko na ngai mukilezo ganga kotala Mobutu Ikfil peshanga na kati ya Nigeria bandeko na ngai epesi makambo zwa makambo parce que Ikfil peshanga zape muto to yebi boyebi femme d'affaires mais na sala ka théâtre na ye mutu na mutu azana ba vie na bango bazana ba vie privée na bango à part théâtre mais na kati ya Nigeria akeka ka tournage a développer film na biso ba congolais to kenda ka bomuzala na vision ya mulayi to zala ka na vision te to suka biso nyo en tout cas ka mesure moko non il faut to avancer il faut qu'on mona vision ya aigle faut qu'on koma na ma niveau misusu bino mo bovandi bobi non boende ezala ka bongo te ba la mama bongo parce que bolama papa elombe ye mo papa na bango nenga zo sepela nenga zo pambola bana na ye apamboli sila bisala pamboli belfit kanja pamboli ici peshanga ezande lengi ezande sengo papa nyotu abotaka asepelaka na bozwi ya bana ye lelo mwana soki abongi esalaka papa esengo lelo mwana soki apambwami esalaka papa esengo papa elombe asepeli aza kosepela bandeko na nga tellement cuisine ya Niki TV na mino azalaka na ebanki te na lobaka naza wana nazosala musala na nga mpo na bino bozalaka toujours informé na bainformation tozomemela bino toza bato ya média tolobaka mpo na bastar na biso tolobaka na bato toyebi soki balobeli te seke yo mo yebi ngonga na ekoki te bo alokwa bamangi te la foto lobela bino to lobela bino makambo mpe efungwama makambo mpe epanjana makambo mpe eyebana bongo bana mama kofongola ba caméra na ngala tonga lelo esala nge sengo kotala papel o mendenga zo témoigner pona sila bisalu nenga zo témoigner pona exil péchanga na belle vie esalinga bien basa ba sœur c'est la famille eza bongo toza ba congolais toza congolaise ezalaka bongo bana mama toko kabola bango te mutu aza na vie privée na ye en dehors ba vie privée na bango baza na makambo na bango biso tolobaka parce que baza ba star o totalaka o tolandaka yango nde toloba bongo bana mama yango nde toloba bandeko na ngai esala cuisine ya Niki na bino bien makasi ba vrai na nga ba j'aime et mata bon matisa ba j'aime okoti na video muninga na émission muninga j'aime okoti na émission j'aime bandeko na nga basi bandeko ya mibali ba j'aime et ko sala cuisine ya Niki na bino bien film na biso rendez-vous 18h30 sans oublier lobi momona ki troisième épisode te ezalaki mo berrer mo ya technique ndeka makamango ezalaka sila bisalu moko ayebi rendez-vous sans oublier 18h30 bofongola babord tolanda filme na biso wana mama na filme balobi basolola ka na 0h na 3h mareleno asuko za somo bandeko na ngai o bozaki na live na nga ebandeli ti suka na kopesa bino ba merci ba o bokoya après ba merci ba o bako s'abonner bako commenter bako aimer ba merci na lela bino ya trop que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.